Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la famille, bonjour ma famille du cœur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nzambe azobatela biso, Nzambe mawa aobatela biso. Binope de votre côté, j'espère que vous allez bien. Les toza dimanche. Tobimi moi muke na amoureux. Pour ça totambola na msepe, totambola mingi na amoureux ba week-end. Tobimi moi muke na amoureux. Toketa la jeune fille na biso. Alors, dans le photo solo lanzela na bino hein. Na betela bino ma solo. Ndenge to mesana ko solo là. Pour commencer, na pesi bino nanu merci. Bino bandeko nyonso tout bo sepelaka na mama Elianitu. Merci beaucoup na bino surtout nde bo disposateur na bino pona kotala ngai. Nde bo disposateur na bino pona koyoka nga. Merci na ba o nyonso tout ba bengaka ngai. Na pesi bino en tout cas merci beaucoup, merci mingi na bandeko na ngai. Moni temps ndenge ezali. Ta peza mobulu hein. Ta eza penza malili nakanisi ko neige kala te. Mais bon, na poto neige o mbula to bima kaka yango pekisa biso ko bima te o. To bima kaka toza na autoroute. Yango mona moi bouchon o to bengi. Na lingala embouteillage. Embouteillage pesa na français. Na lingala embouteillage ezani. Ya milangi. Na lingala embouteillage ya milangi. Voilà, toza na biso na autoroute to bimi nde na lobi to keta la jeune fille na biso. Toza le dimanche. Nkolo bato batambola kota la famille. Un dimanche comme ça, botambola na amoureux, ça fait du bien. Merci na bino surtout bato bochela nga ba commentaire. Merci na bino nyonso surtout bato bobenga ngai. Bobenga ngai pona kopesa nga ta musuli solo mama ni tale solo mo eza boye. To boye ba benga nga pona yeba ka santé hein mama ni to boni santé boza bien hein boni fumukanda en tout cas. Merci na baye bangai. Na moni bato mikolo pa ba mama ni tinga pena za wa yo na bino surtout bato botala nga boza baye bangai. Bino nyonso surtout bato botala nga vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur. Tango so cliquer wana yeba ko za famille du cœur ya mama Nitu. Merci na ba abonné. Merci na ba abonné oya sika. Merci na ba o na banda na bango. So yebi ki oza abonné na peso vraiment. Kamata ba bisou. Kamata ba bisou ba abonné na nga nyonso bo kamata ba bisou. So ko yebi ki na chaîne oya Elianitu TV oza vraiment premier abonné na peso ba 1000 bisous. Merci beaucoup na ba abonné o pe ya sika. Oyo boye ko sangana na biso na chaîne na biso oya Elianitu TV préparons-nous pour le mariage. Awa na Elianitu TV préparons-nous pour le mariage ndenge na lobana répéter ngo pourquoi parce que mutu muso ko s'abonner ayebite masolo ni to betaka awa. To na concept na biso to lobela mingi makambo oyo tali mabala. Tawo musu pe to loba makambo ka ya ba société za normal. Mais awa to lobela ka mingi to vandela ka mingi makambo etali mabala to zupeza ebonga to che wana to bandi ko loba makambo mabala. Hier na bimaki to bimaki to kendeki na matanga moko quelque part aka na mboka na biso na ni na Paris. Kokoma na matanga tonka to koti bato ba monenga kaka mama Nitu to yambani wana mama Nitu ngaka nsika esengo kaka ndenge ba moninga nde ba monela nga na mosika ba moninga na pembeni nzoka esengo na bango ezaki ndenge wana te o la fille de ma mère esengo na bango ezaki mama Nitu nga na lisolo mo bona za ko luka kutu na peso lisolo ngo mais nazalo ba faut na benga mama Nitu mais nzambe pa sali ngolu lelo to kutani na yo ya wana bika na betela o lisolo ngo ngabi na basika matanga nde basungi ezalaka nesika ba fete sungi ezalaka ya kaka stoke na mopanzi obetanga lisolo ngo na mopanzi bien mani tra mopanzi pwane na betanga mopanzi te tina obetela yo ngo eza po yo po betango tina okine na mopanzi ezate na obetelo ka lisolo ngo awa yo kaka lisolo ngabi OK baza pokelo bakasi beta lisolo comme ça ya metela na Toulouse pasa nini profita yoka matiti l'angolaise la fille de ma mère yepe yoka ngo katika pesa pe na États-Unis ayo apeka lisolo ngo tango ko beta ngo na yebika ke yanga ya pasi pe ya bisengo yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée ayo kapeli solo abina nga mama Nitu likambo eza awa
na mboka moko a na France na ville moko a babengi yango Poissy pour na linga ki précision na linga ki penza précision tango bete nga bi maman faut vraiment oza na ba précision penza olo balikambo ndenge ezali alobi mama nitu lisolo euti na Poissy bande kwa Paris ba yebi Poissy esika ezali abi mama nitu eza na mwana mwasi moko azaki na mobali na ye aza marié na kati ya ndako mwasi na mobali ndenge ezala kaka na kati ya ndako bon bato pe bokoza na kati ya ndako bozala na bino ka système ya kato vanda pe ezali système ba marié pe ezalaka bazalaki na mobali na ye na kati ya ndako mobali na ye abandi kobela ta mobali abandi kobela lokola bakendaka na église songolo baka na église na bango pa basambelaka babandi kokende na bakendaka na église na bango pasteur ayaka na ndako ayaka kote ya bango na kati ya ndako mobali azobela aza ko apporter bango soutien losambo kosambela po mobali ya sœur na biso wana aza kobela na yebisaki kotanga na kombo na ye te po monoko kobeta libako mona ye kotanga kombo na ye ya bomuke mwana loba pe kombo eza te po na boyaki na nga pe yebisanga kombo po na boyaki na kati ya émission bona ya bimisa kombo ya sœur yango alobi na nga alobi mama nitu ndenge pasteur ayaka na ndako kotala bango ndenge wana babetaka masolo basambelaka ayaka losambo po frère azobela monika mwasi mobali azobela ti okimelika pa pasteur mobali na nga aza malade ndeka bible lobi ke epai moko mibale basangani nzambe akomaka ya misato kati na bango prière pe ya bato mibale nzambe ayokaka ngo so boza na esprit moko motema na bino eza uni boza vraiment na makanisi moko bosengi nzambe asaka nini ayokaka nzambe asalaka kolela ya bato mibale soki basangani nzambe azaka ya misato na kati na bango yango wana ya selaki pasteur na ye confiance po aya kosala nini aya kobondela kosambela mpona mobali na ye oyo azalaki vraiment souffrant mais mobali na ye abikaki te mobali na ye akufaki mobali ya ndeko wana mwasi akufaki ntango mobali ya ndeko wana mwasi akufi baki kokundaka ndenge ezalaka ti aka na poto mobali akufi baki bakundi ye me ya kokamwa ezali nini bandeko bofungola vraiment matoyi boyoka ya kokamwa eza nini mama eza na moto bafungola matoyi oyoka makambo nini ya kokamwa ezali avant naloba bofungola na matoyi bien wande na oloba bofungola matoyi mama je ni mongai poumon mama je ni mongai ya bata ya papa mon frère mongai je te fais de gros bisous ma copa de dedans bofungola nanu matoyi boyoka likambo na yebisa bino mama Patricia ba bisous na ye belé mama Patricia na Toulouse te fait de gros bisous abi mama nitu mobali akufi baki kokunda mobali 2 mois après pasteur abali sœur wana 2 mois après vous vous imaginez mobali akufi par exemple mobali akufi na janvier février mars mwasi abali mobali mosusu mais mobali babali pas n'importe qui pasteur oya bandaki koya kosambela pona bango pasteur na bango ya Lingomba oya bandaki koya kosambela pona mondimi na ye lisolo euti na Poissy ekutaki nga lobi na matanga mona kendaki lelo toza dimanche lelo toza le 8 lelo je pense on est le 8 février 2021 lisolo na oki le 7 février 2021 nakenda na matanga moko epai na oki lisolo oyo bandeko bapesinga lisolo oyo 2 mois kaka papa nana sama belé apasuki kutu nanu te pasteur akamati abali mwasi na ye mwasi ya mondimi na ye ya église pasteur abali ye 2 mois mais loko esepelisinga na lisolo eza nini mama ya mwasi abi jamais mwana na ngai mwana ezalaka te jamais towuti kokunda mobali kaka sikoyo 2 mois mama yo bala pasteur comment se fait-il que mobali awuti kokufa kaka sikoyo 2 mois na se ya mabele mama oza na mawa te oza na bolingo te mobali yango ya yo olingaki ye te olingaki ye te sanza mibale mwana nanga okende kobala et puis lokola ka mobali oyo bazaki na kati ya ndako na ndeko na biso na mwasi abalaka ka mariage coutumier na religieux siko pasteur po asala peke abali mwasi
pasteur amemi mwasi na mairie lokola mobali ne akufaki abalaki mariage coutumier et puis mariage religieux basalaka mérité pasteur abi bon nga penza na tia bar très haut et là on est na osala na kende ko bala ye na mairie j'ai attention na kende ko bala ye na mairie na leta na mbula matari abali ser wana mais mama wana yandeko wana mwasi na bandeko na ye bango nyonso baboyaki kokende na libala wana bozo mwa ndenge le ciel est vraiment gris hein pour ma lili vraiment eza makasi baboyaki ko participer na libala mama wana aboyaki abi mama yo na kati église oyo pasteur na bino mokambi na bino ya lingomba na bino aza pe koya na ndako akosambela po mobali no akomaki malade makasi ata koya na ndako ate be eza lingomba oyo bino bokendaka ndenge nini mwana na ngai 2 mois kaka yo kende ko bala pasteur mama boyaki na motema moko bandeko pe baboyaki donc ndeko wana mwasi basimanaka na mobali ne ya pasteur na ba témoin na bango bake na mairie babalani siko makambo boyo toloba te tango bokoloba boyo bolobi mabe ne touche pe ame ouin ba wendre yo boyo vraiment ata bino moko soki eza siko mondimi asali yango ndenge wana ke pasteur akufi mondimi akende kobala mwasi ya pasteur o tobengaka ba mama pasteur est-ce que ba pasteur bakolinga ngo naza bien koloba na chema na munoko te na lobi bi ke likambo wana esalami na Poissy na mboka na biso ya France pasteur yo moko miyebi ya obali mwasi ya mondimi na yo mondimi akufi kama tobali mwasi ya mondimi na yebite bato boza koyoka ngai obotalaka mama Elia Nitu est-ce que likambo pasteur asali eza mabeto eza malamu mondimi bayaka na église na mwasi na ye abeli ozwa pe na ndako na bango ozosala losambo kolo habite nazo mwana ngai ndeko azongisi molimo pasteur 2 mois après ozwa mwasi na ye omemi na mairie mokili koma mokili koma na soki eza ya solo eza somo comment pasteur ozala ata na soni wana te comment obangi lingomba na yo te comment oyoki soni wana te ya kobala mwasi ya mondimi na pasteur ata yo moko basi baze ebele donc soki totali bien elakisi ke soki totali bien ke bolingo wana ebandaka na 2 mois wana te seke bolingo wana ebandaki kala selon nga seke bolingo wana ebandaki kala ata na ndako to vandaki to babetenga lisolo bato nyonso balobaki babia il faut ezala pasteur na mser oyo balingana na bango banda kala yango wana ta bamoi kaka mondimi oyo akufi mobali asera akufi bonde bara wenda kiambote ya bomonaka ndenge ezalaka boye liwa ndenge ezalaka boye so moto akufi bamosusu na mawa bamosusu na bisengo balanga nzembo bayemba basusu na mawa basusu na bisengo basusu bakosepela mwasi nga na tiki binemi bakosepela bazwa mwasi na ngai famille bakosepela bazwa biloko nga na tiki en tout cas bayembi bakosaka te balobaka makambo ya solo miziki bino boboyaka o miziki mondaine boyoki makambo wana bayembi bayemba nzembo wana nayebi te so yembi yango bien basusu na bisengo basusu na mawa binemi bakosepela mwasi nga na tiki yango oyo pasteur mwasi oyo mondimi atiki 2 mois aux yeux pe na mairie wow non c'est pas possible pasteur ozaka na Poissy ce n'est pas possible ba musique ya mokili boboyaka musique ya mokili bayembelaka satana Carlito ayemba dans le passé avant comme pasteur zuzi oya kataka makambo ya ngana yo nzoka nda alulaka yo lisusu mokili compliqué na yango na yebisa bandeko boye yo muto za likambo na yo soko za likambo na mobile na kati ndako mbango epa ya pasteur kwa ok pa pasteur talangai mobile na ngai asalinga boye mobile na nga asalinga ozo kende kofunda mobile no pa pasteur ozo fungola porte soko za pasteur ya débauche kosuka nena mbetu soki aza pasteur ya débauche aza faux pasteur bokosuka na ye na tenia Adana Eve ozala likambo na mobile na yo wana pia
Nake pas ya parrain. Tant que ko expliquer parrain makambo. Ceux qui passent à parrain mabe à débauche. Azuyo na mbetu wo. Au moins naka lobi bako bakanga ki na parrain. Est-ce que pasteur o penza bokanisi ke 2 mois oka mobali akufinde balingana ki te. Elle bolingwa kala. Ba mama botika makambo kende ko funda ka ba mibali na bino pa bana baninga na bango mibali. Soki oza na kati ya likambo yaka nango na baboti kine na ba parents na yo. Oza na papa, oza na mama na kati ya famille babongisaka likambo na kati ya famille. Kende na famille papa na problème boye na mobali nanga. Papa akobenga mobali na yo, akoswa na mobali na yo po bosa nini bobongisa. Mama na problème boye na bokilo na yo. Mama akobenga bokilo aya basa nini babongisa. Me makambo kendaka ko etalaka ba vie na bino eza mabe. Nzuzi oya kataka makambo yanga na yo. Nzoka ndalula ka oli susu maya mokili compliqué hein. Boyoki chanson mondaine hein? Mayemba ngo déjà. Bazuzi wana bakendaka koloba mabe ya ndaku epa ya batu na libanda te. Mabe ya ndaku na yo malamu osika na kati ya famille na yo libota na yo bayeba. Me libanda te. Mutu nyonso aza kobenga ma pasteur aza pasteur te. Ata babengi mutu pasteur, cela ne veut pas dire que yenda solaka na nzambe. Non. Cela ne veut pas dire que soki ya lobi kaka o nzamba koyoka ete ba mama. Ta musubiso moko to bebisaka ba vie na biso, to bebisaka mabala po pasteur oyo. Ti acha ser na mbetu na ye, c'est que sera bande ko kende ko betela ye makambu ya libala na ye na mobali na ye. Tango amoni ke mobali siko akufi, donc tia bande ko sala losambo. Soki ki losambo moko ya kobaka nzambe boma tato, nzambe boma tato ngana sa nini na zo mwasi oyo. Pasteur eza pe mabete. Yo po yo ka soni te mwose mondimi. Mondimi no na kati ya église na yo, mobali na ye akufi. Ojo commissaire moi na yo ah bien te. Ce n'est pas bon. Ça malamu te. Bato bakosa makambo wana eza bato bobengaka ba mondain. Bato bobaka bana satana. Ba onde bakosa makambo ya bongo. Mais yo za na étiquette ya pasteur. Oza na étiquette ya pasteur. Comment kokosala makambo ya boye? Makambo ya boye eza soni. Eza malamu te. Soko lali na mwasi ono kangimiso. Ermo moko tanti image ya mobali na ye. Linga pe mwasi oyo hein. Ata zeki na mobali mais mobali yango yo yebi na oyete c'est bon que oyo yebaki mobali na yeke ye wana ta yo moko pasteur so basaki bona mama pasteur mwasi na yo molimo no eske ngeza ngaki sepela te est-ce que molimo ngaki sepela place ngaki ezala bazo yo mwasi boyo vraiment nde kwa kufi oui mais pasteur tika bala ta moninga mususu mondimi awu tata pe epa e mususu mais yo pasteur oza pe ko sambela tango musiko bande ko seleka ba prière mabe. C'est que ma prière na yo zeki ya malamu to bande ko salela yo zoko linga ka kufa kende po yo récupérer mwasi na ye. Ah na lobby na ba pasteur nyonso tout. Na lobby lisolo ya pasteur oyo ya Poissy. Soko yo ki yango bengi nga pasteur na koye biso nani apesi nga lisolo na yo. Na koloba mutu intel mutu apesi nga lisolo na yo. Parce que bande ko sala bango pasi. Mutango pe aka mondimi na église na bino esala pasi pasteur batonga ka on église yo na ser batonga ka bino na église eloko bosala esala makate ezala kate masola bongo freza na ba mondain ekoza na bana nzambe te eza kitoko te to boyi te mobali so akufeli mwasi akufeli mobali akoko se remarier mais a se remarier na mutu mususu non na pasteur non na pasteur to bande kote bango na kati ya lingomba wana eza bien te e malamu te pasteur bosala ka boye te. Bato mingi bafandi na bandako bazolinga sokende bani ba église ote kaka likolo na bino ha ba masolo boye place ape tozala kiro miba ebinga ngala linga te mwasi ngaki na babinzambi nzambio oyo yangala partout ezo lokipe na catholique ba prêtre pareil bango pe musala ko linga nini bango to balinga basi te bango balinga bano ya mibali bango bango balinga bongo bien soko alingi balinga bango na bango ba mamelo na bango bakenda linga libanda te ah papa wemba yemba mangwana oyebi ke tabale ka bena molaya singa na ah oyina raison leki moni pasteur aboki luka mosi libande pasteur azuka mwasi ya mondimi aboyi ko kende ko luka wana ya pasteur aka luka su musika seki bobandeki na bino bandaka la pasteur libalo oyo bolingo na bino bobandeki yango bandaka la voilà lisolo zaki nango abetela bino lelo yango wana lisolo autre kosalela yango live tokosolo lango na live mutu na mutu ya kopesa opinion na ye na betele bino yango déjà boza nango déjà na kati na mitu na bino
na kati ya bamitu deja bokanga lisolo oyo mabeto malamu ndenge pasteur abali mwasi ya mondimi na ye oyo akufi nga na sina lobi ya ngai ona kwa koloba tokozala na live tokosola lisolo oyo mutu na mutu apesa opinion na ye yebe pasteur ya place akozala pasteur ya place akozala ntango oyoka lisolo oyo yo moko mpe obengi oyo explike eloko nini etindaki yo obala mwasi ya mondimi na yo apres liwa ya mondimi ntango mobali akufi yo kamati obali mwasi na ye pasteur ozala malamu yo mpo benga osexplike oyo explike biso ntango mosusu nga nalobi eza mabe yo koloba te eza mabe te eza malamu tokozala mpe na posa na yo sa nini osola na biso likambo yango ya yo ke soki oza na kati ya lingomba pasteur moso akufi mondimi moko akosa nini akozwa mwasi na ye abala eza problème te wana na kati ya lingomba mondimi akufi pasteur okozwa mwasi wana obala ya problème te ekozala mpe malamu pasteur yo moko benga soki mpe pasteur okobenga te ata ba pasteur mosusu bino baouin bosa nini bobenga ekozala kaka malamu kaka nde nalobaka ke émission propagande pour le mariage mpona kobebisa te mais ezalaka mpona kobongisa ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalosa kumuna nzamba nubenshine bana betu bons, bye bye.